sa propre vie, son propre destin dérange les autres artistes. Ezosala ke wera lelo azolingaka aya kofukamela ye. Ezosala ke Fally azoluka kaka te lobi fera kokanganga fera leki ngai bakotimbela ke fera leki nga fona sala tu nazwa mbongo na gouvernement wata pa azomona kaka mokolo nini na koleka ye nabeta kaka ye pene sans que fere asala mabe. Et ces grands éléments, il y a ba cause naturelle commence entre autres par quelque chose que parfois nous oublions. Et quelque chose wana oyemema masumu ya feregola. Izouta wapi eloko wana asi baoyibanga te euti na eloko oyo. Tonton Promo bonga ludia. Weche uko. Yaya. Les problèmes ya makasi oyo lelo ferazo memangambo. Il dérange likolo ya weche uko. Alama ya umungu. Osu babenga ngo chorale siko mutazo Antone madilu siko yako Antone siko yaya nako pusa na kuna babeyu ciel bambilabel bazalaki les vieux Wendo Defao Joski qui encore Rigo Star tala ba Valera ba Lokwa Kanza Ivoloko Jibe Piana oh ba Faïla je pense bazalaka na vieux Lutumba Mbiliabel. Dans tout ça chers amis ba artiste nyonso o na uti kolakisa awa ebele bakufa. La chanson franc-congolais, ici je parle à ma qualité de chroniqueur, est l'une des rares et l'une des dernières chefs-d'œuvre ya rumba congolaise oyo bankelele nyonso batiaki maele na bango ba Maika Munani ba Suzy Kaseya. Awa l'un des grands absents c'est qui ça Kofi Olomide. On ne sait jamais pourquoi Kofi Olomide n'a jamais participé ici non plus na toutefois pour le Congo Wera pe azalaki te. Le destin a fait que ceux qui peut Wera zwaka contre temps Fere Mutu aye ko représenter Wera. Le destin a fait que Fere soit là la dernière œuvre ya rumba congolaise. Les régimes avaient changé, fin à la Deuxième République. C'était même comme la fin ya rumba pure et Sili. Mobutu accueilli un nouveau régime. Et cet artiste a eu ses bâtons de fait. Les faits kakayako. Namona mukolo moko mwano Belvede azoseka. Ah, eloko ngo bakumisaka Fere ayemba yango. Non. Akutema kamba koemba te. Le fait seulement d'être là. Ko participer na œuvre oyo bankelele oyo baza banganga ya musique ya Congo. Mutu basali nzembo. Ces jeunes étaient là. Bato oyo bazobundisa Fere lelo na nzembo bazalaki te. Ni Wera, ni Fally, ni héritier. Wera azalaki te, azalaki na contre-temps, peut-être, je ne sais pas trop l'histoire. Lokola ngamu nazo mema masola ndule lelo, bakotuna ngo question, pourquoi na franc congolais Wera azalaki te? Attention, apesa pe vraie version. Pour ceux qui appellent si version lukuta, na koyamba Fere gola ngamu na kotuna ye, po ezaka question nanga. Fally pupa na nzembo azalaka te po awa ata solo
ya kobeta Stade de France eza te. Aza kutu nano akomi musicien te. Wana aza na bakartier na bango, azobeta luketu eza fresh, epuis awa pe nayebi te soki ata fali azalaka musicien awa alinga ya kosani awa seben eza soki fali ata azalaka l'époque musicien awa seben eza te. Donc wata kutu, n'en parlons pas. À l'époque il était encore na maternité ndenge kiki esanga olo bazalaki na berceau. Parce que ici spirituellement Ferregola a succédé, a pris la charge ya komema rumba congolaise, parce que c'est le seul jeune de sa génération qui a côtoyé les grands banganga ya musique à travers cette œuvre. Mike Jackson na nzembo ya We Are The World akotoya pe ba grand pour azwa succession. Donc aujourd'hui franc congolais, aujourd'hui We Are The World, spirituellement ils ont un même esprit. Ba talent au esimbaki États-Unis à l'époque, avant batu na bino ya ba Tupac baya bata ba chungulu ya ba violeur baya lelo oya sérieux na ba Stevie Wonder batu kado mutabata bankunga bazana bina We Are The World, we are the children. Donc ngongo Rambo na nzembo yango yoto yao. Chers amis, depuis que Ferre ayemba akotaki awa na studio ayembi na batoyo, c'est là où bitumba na ye ebandaki spirituellement avant eya ekoma physiquement. Pourquoi Ferre dérange? Pourquoi Roga Roga a rejoint Wera, Fali, Wata dans les complots d'automne? L'une des causes lointaines, bateau batanga histoire, nous avons des causes lointaines et des causes immédiates. Lenga na lobaka, mwasi akozwa décision ya kobengano na ndako na janvier 2026, mais a exécuté yango na septembre ou bien na juin, même 2 ans après. Mukolo mwasi abenganaka mobali eza yango te, mukolo azwaka pe décision. Donc wana bengaka cause lointaine ekozala po obotaki na fille monaki sasa, mais cause immédiate omonaka obwakaki poubelle te. Oka o okenda kozwa bana na classe te ozomona lokola kindoki, me nzambi kwa luzolo ndia ya mpona yango babenganeli nga. Gisèle Tati Mama Versace motema magique le winner nakosi, Bibi Waifa Mombonda Jekami nakosi, Aline Meka, Aurélie Kabesa nakosi to nakosi te. Batata baza soki tata moko aza victime ya biloko wana topesi courage lelo. Il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Commandant Cousteau, motema ya tutungoi, mwasi azanga mbanda. Cause lointaine et spirituelle, participation ya Ferre na nzembo franc congolais. Pourquoi? Parce que spirituellement, il a reçu la bénédiction et l'héritage de la rumba congolaise que Fali n'a pas eu l'occasion, ni Weranson, et ni non plus héritier Roga Roga Kutu. N'en parlons pas. Depuis ces jours-là, vous allez constater que Fera Salamabe, Fera Salamalam, Wera prendra toujours partie des Fali et héritiers.
surtout les plus gros péchés de Ferregola pour avoir quitté Wenge Musique à Maison Mère avec cette belle voix qui faisait la pluie et le beau temps de Wenge Musique à Maison Mère dans 3 concerts Stade des Martyrs, dans Double Zénith, dans Bercy, dans Solo Labie, dans Kibouissa, dans Nini, Anakora, partout, cette voix qui est restée à Londres avec les JP Mindia, avec Jean-Jacques Moutoualé, beaucoup d'autres gens, ma mère Gouani. On devait attendre. Cet artiste doit revenir, doit s'agenouiller comme Didier Lacoste. Foyako Fukama. Depuis ce jour-là, Ferregola est devenu comme l'enfant Jésus, recherché par Nicodème. Et par le roi, non, le roi Hérode. Alors, Nicodème Pamba. Depuis ce jour-là, Ferregola est devenu comme l'enfant Jésus, recherché par le roi Hérode. C'est pour ça déjà. À l'époque, tozalaki na makambo ya kindingu te, tozalaki na makambo ya kulutu te, tozalaki na makambo te. À l'époque déjà, Weranson disait ceci. Il y a jeune frère Fali, hein? Non, il y a des places où Fali a fini Kofi. Barbe Kofi Mabé, d'ailleurs, bon, non. Tant que on pas à béni, tu vois. Et puis, il y a des gens qui Nana monate Fali a fini Kofi. Lem soupe yangwaza béni. Lem soupe yangwaza béni. Donc, pona wera Fali Poupa, on peut même tout changer la basilique Saint-Pierre à la basilique Saint-Fali. Donc, pona wera nenga mona Fali azolo ba respect grand moupa. Donc, wera ebi kaka Fali muto a respect. Mais tout na Kofi, ce qui fallait à mankaka ete. Qui ne connaît pas les audios de coloquer? À l'époque, tozali na likambo kindingu te, tozalaki na likambo te, mais déjà kuna Trésor Image, Sankara, nani kuna campagne contre Wefere. Ye moko pe velera koya na plateau, et puis na plateau kaka. Na plateau kaka. Ya mutu ya Fali. Nana Boduka. Wesika aza alors vraiment très, très, très à l'aise. Oyo sika aza vraiment très, très à l'aise. Yaya. Fere akoti wenge. Fere akoti wenge. Muto akoti wenge, muto amemaye na wenge wera. Muto a rekrite ye wera. Muto a soutenaka ye wera. Muto alingake koleka batu nyonso wera. Tondimi. Yeyo na wenge kamata ma. Alors, c'est le dernier fils né, quoi, le mouvement. Yaya. Fere akoti wenge. Wera mutamemie. Awa mutasuka koti na wenge Fere. Image yangoyo jibe yewana na sima tonton skol wenge 4x4. Jibe avant bisoto banda chronique. Avant bisoto bando sala makambo. Avant débat ya lelo. Oyo azali dernier fils. Oyo akoti na mouvement après wana wenge et kabwane.
bango moko pe o we fere kutu alanda jibe yaya on dirait kindoki oyo kaka pena kindoki le même wera oyo amemaki fere mutu ya suka le même wera nsona amemaki fere mutu ya suka wera fere alongo asala orchestre fere akoti prison concert ya wenge ezali basangisa bana ya wenge mokili emoni jibe emoni wera mokili ekomotuna wapi mwana suka ya wenge mokili ekomotuna wapi Marie Paul po bolobi réunification ya wenge wapi mwana suka ya wenge wapi Marie Paul wera oyo azalaki oyo ye mutu azwa soi-disant fere po ameme na orchestre wera abimisi mwana mosusu wera abimisi mwana otala mwana oyo wera abimisi mokili emona aya na stade ye nde mwana ya suka zela oyo parti wera abimisi dernier fils ye wana petit oyo lelo na makambo si faut dire la vérité ozobanga producteur héritier tu peux ce tour de contrôle pour contrôler pena il faut dire la vérité dernier fils ye wana petit oyo lelo na makambo si faut dire la vérité héritier tu peux ce tour de contrôle pour contrôler pena so ozolanda émission so omoni kaka wera nso na lobi s'il faut dire la vérité balinga kosa lieu s'il faut dire la vérité dernier fils à wenge zela na zonga héritier aza mwana na biso na clan wenge s'il faut dire la vérité héritier aza dernier mwana biso na clan wenge dernier fils ye wana dernier fils ya clan wenge ye wana ti oyo lelo na makambo si faut dire la vérité héritier tu peux ce tour de contrôle pour contrôler pena c'est le dernier fils né quoi na kati ya mouvement sikoyo kaka ye wana héritier Watanabe c'est le dernier fils né mais awa to na 2023 na 2023 ye kaka po bato bazongisa aza na mitu ouais oyo ali dernier fils héritier Gouti oyo mwana suka bomona ebota azalaka ne mwana moke bientôt akokisa 19 ans aza peti ya moke mais eloko nasepelaka ye aza na azokota bien na makili ya vie na ye quoi héritier aza mwana na biso na clan wenge s'il faut dire la vérité 2023 baye kobeta stade après kibwisa mwana na biso asuka yeyo na maison mère ye awa lere ekomi bazoluka mwana suka wera abimisi héritier oboyoka pena masolo na bible prophète aye alingi aoindre David apesa ye mapamboli bakomobimisa bana mosusu babimisi ya na David babisa prophète azoloba ye te ti ote akendaki na zamba ti bakeluka David makambo tozomona sikoyo yango donc c'est Ferregola de talentueux qui a offert ses services dans la maison mère, qui a entamé sa carrière solo après un bref passage dans le quartier latin et une tentative, il y a les marquis, qui s'épanouit, qui petit à petit devient l'espoir du clan Wenge, qui petit à petit devient l'espoir de la musique congolaise. Pendant que ces Ferregola devient l'espoir de la musique congolaise et à Niniboué. Okomo n'a jamais émission depuis faire à Longwa
oyo wera azo vante bolamu ya fere. Mais tala esika vanta bolamu ya héritier, tala esika vanta bolamu ya fali. Donc na mutu ya wera c'est fali et héritier. Yango mutu ezosala ni ya complot de l'automne oyo lelo baroga roga ayebi ke wera préfère fali, wera préfère héritier. E roga roga akobanga te, akobanga te. Do roga roga yangiama oyebi iloko ya bobeti yango kitoko pechana penda zwi kindingu penda kena yebi daye kutu nga funa mona te, funa mona dili manzaka odile osola bien nga pena na bakoze odile fasoli sanga ale odile yaka en tout cas du bon travail ndenge penda tomoni bato bandaye koloba yo odile okotelaka fere mais tomoni penda olongoli bagan komona kotake na sepe ndenge asimaki ondimaki kindingu. Donc eloko wana penda boro na foto kena onka likolo ale tuni ataba na mo eloko ta parce que kulutu abetelaka roga roga lisolo nini par rapport ya fere. Iye sikoyo wapi ozwi fali, ozwi wera, ozwi roga, ozwi wata. Bon, roga na ndenga braza peut-être masolo eza kitoko. Soki sikoyo toye awa chers amis, nazo banda sikoyo na ba élément biloko epesa pasi pour le tokoma na niveau oyo. Tozwi la dernière fois un musicien a été très bien accueilli à Kinshasa, c'est Ferregola. Oyo boyokaka ba démonstration de force yango oyo wata alotaka, oyo wera alotaka, wera sasala yango, c'est vrai sala yango. O lelo tuyite soblem so akosala yango lisusu oyo fali alotaka yango oyo. Tolongwe awa fere aluki abeta palais du peuple pour la sa démonstration de force après retour et simbité alaki tokosilana na bango na nzungu wa ma famille, tokosilana na bango na stade des martyrs. Toye na stade des martyrs, héritier après encourager na dernier fils aye na stade de martyr abeti nzadi bolandaka bien yango bato a paniquer bato a peu de foi bagolo ya bilela lela bolandaka histoire parce que l'histoire est un éternel recommencement. Awa wera tia zoloba héritier tour de contrôle pour héritier abeta moi fikin conseil réussi na showbiz. Faire à côté prison na mutu na bango faire mabukana aibo mobiliser batute alali kuna falezo pona bango nyonso bakanisi fere asili to bimisa héritier batindi fali liboso fali ake na stade distribution de tickets à gogo na bato bazwi ticket tellement baza ba fan avéré ya fali te nzamba lala te fali ya ye retard. Fallait assurer sa concert, ye moko na mwana na butu, stade presque vide. Donc fallait abeta semi-stade vide. Stade banda plein, il y a distribution de onja, bozoui basirana batombola ya onja,
oyo ba sponsor bazwaki batike bazo kabula amati na podium bando yemba batu babima kutu quartier la te kota ba modogo ba sam ba kota kulule stade vide héritier aye akotindika martyr aye na martyr mpiaka. Allez, Jésus de Niance à côté là bango na 16h stade plein 19h abimana bato tonton promo chef de la presse l'enseignant des bébés berceau bonga ludia. Avant concert oyo bayebisaki bino Ferry akotomisa fikini te, bayebisaki bino Ferry akobeta sharki te, bayebisaki bino Ferry asili. De la même manière bazoyebisa bino lelo. Dieu aidant, c'est un passé récent, c'est un passé proche. Soko to bosani lobaka ozano mutamaka mususu. Alain Moke na Manchester kobosana te, ya David Tangi kobosana te, Ipei Diego Kao na ndimi te kakobosana makambo oyo. Fiston yoka mon ami d'enfance na ndimi te, ne chapindi kutu asana Yves Bonga omona ngo ya Cherigola omona ngo neti lobby. Tozali na 2022 fallait azobeta ba les mêmes débats Ferry alobaka te abimaka te mokoni akobeta stade héritier kutu atie stade liboso na ye nani fali mais mokolo Ferry aye kobeta nda kao aleki ba ona ba stade nyonso. Jalousie Emati. Celui qui devait être l'invité de Héritier Watanabe au stade de Martyrs, Moye Aya Ezate Sony. Moye Aya Ezate. Et depuis ce jour-là, Ferry azalaka ba sponsor te, Eliko Cash. Ferry azalaka ba sponsor te, ceux qui bantinine. Ferry azalaka donc makambutu kutu na batu na bralima balongwa. Mon ndeko nanga ebisanga masananga. Kirsha Luzolo asalaka na bralima mwana njili aisanga tonton promo concert ya Ferry ya Martyr longolisa batu na bralima mundela lela mutu aboye vraiment torate ndeni qui était à la charge de ces dossiers. Tuibaka Paul Mutu, mais Paul Mutu l'entrepreneur awa sinesika makambo ivandaka keto les causes ya Ferry dérange yangoyo. Retour triomphal ya Souka la musicien. Meilleur grand événement et artiste na Congo tolongo la gospel ba Mike Kalambai babomaki batu Ferry. Ni Fali, ni Wera, ni Héritier Watanabe. Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur na dambu